surtout bien les prophètes. J'en ai marre de vous, bien les prophètes, en tout cas, donc l'église au monde, on a bien aussi d'abord dépassé. Tout le monde a mis un peu de temps, sur le monde, on a mis un peu de temps, tout le monde a mis un peu de temps, un peuple péri, par manque de connaissances, il y a un baloba déjà. Comme tu as un niveau, comme ça, Moutouana Mbembe. Et puis, live. Protocole Nazaki Moupanzi, a continué à faire micro, a commis Mbembe, a commis Mbembe. Yo comme ça, Nzambe, yo banda yena mukili, o asali ba miracle. Na tika ko comme ça mutu Mbembe te, museleke te, mpuku te. L'église moya ba compétence kuna za kuna za l'église moya ba venir nyangare za kuna. L'église moya ba bolocho za kuna. Tika boy. O ya ba liberanta. Bolocho liberanta mat. Bon l'église solo. Tika boy ba prophète ba ngara liberanta mat. Ba prophète ba ngara bongote. Biso tota la yo ba ko biso na kanda o bazala ngo ba ko biso ko museleke. On a pouvoir on a te Samuel Wanzambi frappeur makasi mutama kiona na na journaliste na ye moko pe la fille moko azam mwana ya bamana so moko ça peut être makasi pe na Congo. La plupart ba choisi kana baluba to bango pe na simide bébé bo so le même tonalité la bango libité ba bimeli na nzela ya Rwanda eza combo ngai na tengina ba godem poi zo comprendre ngai na tanga skona ba la kili kese menea Tenten, Lukatu Gidi Nimbala Moussi. Lula Gidi Babo. Tigabo. Lukatu Gidi Nimbala Moussi. Lula Gidi Babori. Mbote, bonjour, bonsoir, bande de connaissances Balandi Jimidor TV. Merci encore une fois pour la confiance, la fidélité. Au bon message, na kopesa biso na kolanda émission Oyo le peuple d'abord. Oyo kumba makana yemoko papa de Onzinga. Moninga ya papa Simon Mabeka. Il y a 3h, 4h du matin, tant que Bazali a kolala. Merci na ba diaspora, merci na ba Congomani, merci na ba to nyo so beti takato du baku ya kolanda émission Oyo. Merci na ba abonné na biso na ndenge boza ko coach ba j'aime, ba boza ko liker, boza ko partager émission, bo s'abonner massivement pour émission lelo soki oleki yango vraiment ozangi actualité ozana mboka. Pour le moment on a ko sabino procès ya prophète Moïse Kasongo et Koti Kindoki. Tikana Sabino, Tokolanda na bilili awa. Deuxièmement, guerre pour la nini Koti na mboka. Et ça la guerre ya Paul Kagame na nanga na kabilate. Car c'est la guerre oyo. Et c'est le cas rencontre ya héritier Wata na bena nani na artiste nabiso congolais Fally Ipupa. Oh bah on va beta featuring mais et puis c'est polémique. Donc créer makelele partout dans les réseaux sociaux. Yango le don avec to benga mutu moko alobaka bien, alobaka vérité. Il y a vraiment ceux qui au PC litoi au en histoire le bien ezana kati mais lelo le doit ko beta ba mbodi. Ndeko Gadi Kabasele. Bonjour. Bonjour Ndeko Rigen. Comment vous allez? En tout cas très très bien par la grâce de Dieu. Et c'est moi ko yambo lelo na plateau na biso. J'espère au début dans nos réseaux les cas na les réseaux sociaux partout. Il y a des bosso na ko kende vraiment na lombangu te pambate ba nungu ezalaki gauche droite na be église na biso. Ba lobike oui ndako nzambe soki tozana ba problème ni kumba na biso to memango wapi na église. Ya wana vraiment. Kasi lelo ko mona église lelo komi ko betcha batu mabako église lelo komi ke obimi na ndako bioke na église mozongi na ba problème vraiment na ebite différence wana pona nini par rapport à église ya lelo ya 2026 na église oyo ya 1970 kasi difficulté uti place wana ti obi batu na lelo et ça la passe lelo batu mingi ba komi na ba fanatique ba pasteur na ba prophète ba kenda suko sambela te olobe lelo ba sœur na ba frère baza ba fanatique ba pasteur na ba prophète bakenda suko sambela te o ba sambela asusu siko ba comment ça ni l'église concurrence bilamba
na téléphone ils sont en pleine culte bazo ça ba vidéo na kati église yo ko lukelonga nzambe mais mona ka vandi autala ni bazo mabala te bazo pa misala te c'est que to ko le Cécile bazo mabala bazo te ka koloba donc ba n'importe quoi kati église na ba ba pasteur na ba professeur ba ko ti monta clique yango ti de comme il faut passer là besoin na ba téléphone parce que pour bango ba mona visibilité que pasteur on a teyaka donc les lots pendant tout cas l'église pour na ngai fallait pendant mon quand tout le monde fait chibe faut quand l'église mususu bon ça na Congo te mais la plupart ce qu'on a Afrique ce qu'on pendant na Congo pendant tout cas l'église surtout bien ba prophète j'en ai marre de vous bien ba prophète en tout cas donc l'église pendant dans monde na bino c'est d'abord dépasser donc il faut mo bonde tika bino ko mga Jésus bunga kimbangu to ki pa vite na bito na benga bino bana ba nga boete ba ya ko ba ka soko mu wana ba théâtre wana ba théâtre yiki ndi pane papa o mona kimbangu atongo o mona kimbangu ti kimbangu azaki prophète papa ba o alelo to nde papa bana histoire ni bato ba o bazwa lelo kimbangu asala ba miracle o kutu mukilene ndimata botale te na kuna na prison mbanda ka mabel joana tina mboka na ye ase lelo kimona ba parana o surtout bina l'air kingandi signaler nga ito kende ajabe te kimbangu porte to tata simo koki bu ese quand so sambela ba sambela bo ese amen fungula misu busa le porte la porte parler na bango akobiko na Belgique ko dans le monde na Congo directement Belgique papa botika ba ndoki to marché albaki bien awasala na kombo ya fumuisu awasala na kombo ya songolo mpaka la tete mba mususu lelo quand tu vas na obebana na beto moko boyo to benga to sa to ba bikiso esio na cheboy yo ba musa ba bolo tina ba plateau na to ba ya mbabango ba théâtre yo munoze bloni dans même ba pasteur to comme komuna lelo papa bazo sala ba matana ba tout à l'heure na film na chukuru mona bloko wana te OK ablo côté ti papesi au moins logo ya ebela yo bima bolo babwe donc dara planifier terrain ka pasoli nteke en tout cas ba bisote muto ko ile mabele me ana mikwa muyo so to fa ino pele bana limo yo zala wana non zala ndela ba camera mena ba bandi wana ba camera sika mo muselegete ba camera mena to panze bloko to luka porte papa butika théâtre bo siko to kota vraiment na muzindo batu oyo na tozomona lelo ba théâtre ko ndenge yo uchikoloba biso to ba zone du village on a koloba to komi komona muto azana problème entre familial na koloba aboti na petite sœur aboti na leka mwasi na ye o koto leka mobali asala mabe akanga soki mabote ya mwasi ya ndeko na ye ba bloka bongo mais eye kobimati na télévision sikoyo biloko nyonso tuti eye na TV bato wana bazaki invité et pas prophète ane take prophète ane azanani ni justice ni la police oya kobengisa couple abengisi couple abengisi pe tango mususu na ba ex o bakenda tala mutu asala mabe bo ex est-ce que tango zomonaka ba biloko wana ezolobelo vraiment nini elo na biso ndeko na rigen faut comprendre bato wana ba théâtre zanini bato to mona na bilili souvent est na baba to mona mona bango te o remaka eloko wana te bato to mona mingi o te bakanga tende nti na mo na mona mission ba komisa mutu monya wo to yangola ki mapasa mo ko manyao il est vrai na yemo ka to yangola ke ndai ko zonga siko kuna wana bongo maginya wana asala ki vengeance papa tout tika ba biloko wana o bilelo ngana o sepela mingi pena Yesu Christ pena kota na mitema ba pasteur a vrai ba mo sala mon pena vrai tout le monde ba venir so kala ba continuer Fernando ba venir biso ba Deniles malgré là comment na epé moi ka le na bunga na epé zela na télévision na ngai vena ngau nani vena mo kimi yemu de mime pétagite to baby ça terrain baby ça terrain va venir na manzela mais na vena Sonic à foot papa est-ce que l'époque on a eu mon bazoko eza lelo c'est dit so nzamba bengi yo bo mona ke nzamba bengi moto mais so za ko sala ngo pona yo moko okotsaka mafala ngokotsaka mo implice moi le la kezala papa o sala ka ba clickits donc pona biso na senga l'état congolais pena en tout cas mo kwa ntombolo na ministre de justice bo so prendre décision pona ba prophète trop c'est trop
il mona na pevalo maboneza la ceux qui ne pevalo qui l'église ne sont pevalo ne sont basala combat qui mbango na qui panvita ba leader ko pena batika ba histoire mo même ndele bi histoire on a télé ba lobela rango ceux qui l'église wana pour muta leka na contrôle parce que ça contrôle batendaka en coulisses c'est une affaire personnelle et c'était que nous bato souvent comme mboyo yeli non boke de buvandi ba sambe no nzambe ke biso toza bato toka lokwa yo pour to sala mambo to sala il faut nzambe a remplir son Saint-Esprit pour to mona mambo oyo za nango pour to lo ba pamba biso to sambelité to mona ngo te donc mona pena bazu pena kaye na big ba c'est même témoin zawana oyo akoma parce que ça molimo muto lo beza yete so pe molimo ke ina ngo abosani ne mamba lobaki parce que Saint-Esprit mona pena ba bikuli to bena ko bikula ba bikuli ba lobi ne makambu bakomi puis balagisi ke noiza oyo na oyo mais biso to pensa te biso sangisaka c'est la prière nzambe moi ça nini asala ça comme dans un hôpital ko c'est des examens so ko bimba sala kani ba biso dona site so on hôpital la biso pour que de libanda yo ka ça ko église tout le monde ba pevalo même biso na bima mouchoir oyo za na pasteur na biso évangéliste pena biso ko Christophe Kadiwaku oyo ateya ka biso chaque fois to bangaka nzambe c'est biso bangaka nzambe na si papa na prophète Kadiwaku place ozali lo sako papa parce que bato biso ba musala be mission tout le monde ba prophète ba bimi lelo ndio soki baza ba jar nini net prophète mo na otanga kombo na ye vraiment ezo sala soni pe mawa net pe na bi moto ko lelo bela wana wala nda internet makasi prophète Moïse Kasongo est-ce que ba artu azo poser to ba ça donc nous appelons dans ozo bundana demo tout le peuple péri par manque de connaissances yango baloba déjà mutazo na milimo o eza na nzoto ya mutu mukomiti na niveau okomisa mutu wana mbembe et puis live protocole na zaki mupanzi a continuer kana micro na ye akomi mbembe bande kunanga ba cameraman bino mutu wana semana nga bo pisa ba masa na mino conseil bazolia mbongo ya mabeje batika ba montage ya lokuta wana prophète ozana posa osala miracle ya makaso ngana koloba prophète Moïse Kasongo kende mangengenge ata mangengenge te kota na chambre ata badabolo na yo banda kosambela okomuna nzambe aza nzambe ya mawa akokusa posa ozana ngo besoin soko okoma okomisa mutu museleke te okomisa ozana posa okomisa mutu ondeke yo kaka donc on senga nzambe ça permettre ngo sala ko sala mais yo komisa nzambe moko banda yena mokili o asali ba miracle na tika ko komisa mutu mbembe te museleke te mpuku te mais yo komisi mutu mbembe na ko senga vraiment na famille oyo ndeko bango bakomisa ke mbembe j'espère na kokota na muzindo po nazana invité yende mutu akoloba nyonso na yebite tant ba ki kozwa en plein culte alinga ka matana cher ba ndoko te ya boye bata service va récupérer mais ça c'est bête en désordre pour moi désordre moi ngo sala manga basoda bandimi ya ba ki dengele na sala kiteti mais esimba kite ba kenda kinayi alors na yebite famille wana ndeko na bango ti soko azaka mbembe choka zaka mbembe na yebite ba mais plus prophète aza azongisa na mutu tellement la force comme ça mutu mbembe azongisa pe mutu wana mutu mutu wana bimana ya kende nde ba otika ye nde amona leta kangi ye prophète Moïse Kasongo soki mutu wana ozongisi alongo mbembe azongi mutu nde batiki yo na prison place ozali mais soki yo tiki ye azaka na bongo yo yeba oko beta bambula ozaka na posa ndeko gadi soko sanga famille wana ta bakomisi ndeko na bango mbembe famille wana décision na bango ezaki nini po yo mutu ozali vraiment ozali sur le terrain so la ndera mambutu kana tere biso to pena ba sinzili ya mbo to lisu likola lisu luko na okamwa pe oyoki kaka babengo gadi grand frère na bino moko boye akomi mbembe na chaîne moko alingi ba prophète mo songolo mpakala papa na kata studio wana fo babunga okosala crise ou bien okolongwa mbala moko kende kuna mbembe otobenga na français oyozembe boye mbembe to bangala baliaka pena na musaka azala zei boye faut pousser na main moto nano ngaye tala tout ce qui a été ndiko na rien obilo ça la passe sur na loleza na nini
na ba de ko wana o bazwaka bango pour ça la ba scène théâtrale le temps bazwaka bango wana balambiti tout le monde a besoin de moi avant d'aller na ozo avant d'aller wapi monde de moi uti ko fana impuru peut-être des bateaux so l'équipe na olipa meka l'équipe ba mboka bel ba wana za koto ngana sa binga tuna so bateke babisa bateke so baza kuna balela ingénieur otika biso ka bo donc tozo luka mutu yo ya bien tozo ate bazushe moi na kozo ka kala ya wana pe bazushe moi fana na impuru ndeko na rigen besoin jeune pena impuru o abetaka moi gene abetaka moi zodo abetaka moi tsweke abetaka mabolo tshwa bamemi ye pena sikola ese mondo aboya yoleka na TV ese kubanga na ote to filmer yo mais to ruba na oboye bodo bala pena terrain mondo abo bala so ki pack ba 500 ba 500 so ba biso ma 200 300 000 moi qui fonde so ya sala mama kala ya sala ka moi ko ba na facilité puis ba mettre na montre kitoko climatisé bien listré même so ya tel que babi bato tel que on ndine bazo ndeko wana babi te famille na bango po bino bokanisa kanisa ndenge za so ka bi te ba relation po a mona kin boina chaîne wana pa ba PC demande za boy yo to lo bano boy yo to ça yo ko lo ba boy de ba lambi e pena idéologie pe par donner ya laka ibita on vanda wana akoba agiter so comprendre donc et puis sur le banque mingi so za bamba so papa yo za na ndé téléphone boy et comme maman li banga ne yo za pembeni to panza ba cameraman ne bazawana to panza biloko na plateau c'est dit bango basala da cop ba vendre plus na okamwa dans na cop papa c'est du théâtre il nous met à le comme ça vrai on a okamwa parce que liti ba famille wana ba vuni ndeko na bango akomi mbembe cargo zona siko yo mona na bo mutu le total non so les katana toilette ils a publié tous les cas na balabala ils a publié siko pourquoi pas depuis total ba scène wana na ba chaîne bango YouTube so ma famille les cas déjà le bimakambo et réclamer on a raison oh papa kozongaka pour surtout pour baseme ba total na ba couple na ba foyer ba bazo ba tumo ba uti musika o bande kone bazana moins difficulté à côté internet mais so tala na église ne peut pas ki dengela bandimi bazana kati bandimi ba fani bazate ba fan bandimi wana suko mwa baba so tali kuna bana be wango za église comme église mo Cobetox da ba finika bango église mo ba Cobetox kuna za église mo ba venir nyangare za kuna mo ba bolo tso za kuna Chicago oya bere borenta bolochwa liboranta mat bote église solo Chicago ba prophète ba liboranta mat ba prophète ba linga ba moté biso to tala yo ba ko biso ko na kanda o bazana ngo ba ko biso ko musere on a pouvoir on a te so ba osala nzamba solo ba ya ko biso pose wana foto ya mona pa de okala wana déjà commande na mona sala ya mona bita wana le deux ba ya ko biso pose pamba ba ko kate papa gadi biso sala nzamba solo o Christophe Kadiwaku église en soit bima mouchoir église de Jésus-Christ to sala ba to sala ba église te pona biso pe na neti pa biso na bima to na bloc wana te yebit mais kala o na yebite soki okoko bosa na zape mikole bele tant to banda kokola ezali so tama na nzela okuta ta musu na papa moto mama mukolo arobe mwana ayebisu alakso atali maboko na yo abandi koloba par rapport ya parcours no ndenge ezala ndenge étoile no ezali bobo soki pe obateli poza musu pe mona ba profiter ko na yo mais so otambuli ndenge oyo balobaki na ote parce que mutu faut dans le principe na vie neti biso to vandi na bato malunga na vana ba vena kimba comme 3 na vena vena tuzola na samba na vena procureur Antoine Pukuta na vena sana Peter Ngoy na vena flamme tekadi mona to vana na ba on se dit ba na ba mbongo ba pena ba fortune pena oyo biki oui donc il poche pena vimba da mona pena mu pikwa $. Mona ba so petit zo le loko sela ngelo mo boy zo comprendre peut-être que 50 000 balles ce que tu pas na biso ko na simata ma 10 000 balles na mona te ndinga frotter de bota nito bote pas na biso famille te pas na bote pas na biso mais 10 000 balles pena cash bande ko na kabo to kia to to le sombelo boy na mona te baka na mona sera na déclare moi simsinga ma 2000 balles international bambo te sima déclare mushima na mon grand frère Frank Ilunga ouais motema mamilando ywana na pesi nous bambo tolele de se dire biso toi toujours na idéologie moko boye ya to sabilo kwa bato c'est dit on va prophétiser le colon na yo ke ozala mutu liboso ya bato ba pesa ba principe moi ça bato tika biloko ya bato tika ko senga pe ele kate na zanga na senga ba ko somba oli koloko bisenga papa
mais il faut la maîtrise bien ba mayele pe faut la distraction mais faut la distraction mo bo to place sur la partie et puis ça finit sur la vendre ba prêtre makasi ne tengelo ba kombo veut na timba comme veut na tuzola samba c'est du moment de beneso petit quand tellement ezé besoin na pièce de recherche à moto qui déplace mo be yo taraka ba kitsa et le gars ba te ba bungu sate ba taper moi 12-24 été oui quand vous êtes kitsi wana c'est du conteneur en haut maison en haut ba ko tsa biloko c'est dit obliger même pas nde ba côté ici comme tout moi abi gérant kasi atama bag moko to kolongola ngoti isa justement jolibilité contestable aussi était papa ozwa salaire na musala osala là na mutoki nao donc yo respecter ordre ba pesi yo soki yo beba no poani yo beba tumsu lelo batamboli malamu te akomi pasa la ka bien fallait rana banzela ka ba fois so le kuna nde ba pamboli na bangonde ba osepela lelo vraiment to kende na muzindo de kamuna biso est-ce que église pour sambela to lo église mo ça la choix na yo pour balbaradit ba pekisa ke likambuté jamais tango kole yo moko s'engager na makambo ozali ko sala to ozali ko linga lobe za la meilleure na par rapport ya fiti na yo lelo église na zo baté na ba jeune lelo to ba fille lelo balingi ba église ya matalana mengi église pour koto sambele faut ça na bandimi bele faut mona ba jipi libanda ou bien église za o soko ke monique bazana bango 10 personnes nde église ya wana ya malamu to église pe ya mabe siko na zo baté ndeko gade pour na mincho comme compliqué et comme mon église mo tamsi bana bango 50 personnes mais au moment na bango ba etando na ba réseaux sociaux na ba YouTube ba TikTok ba zo sala ba miracle moko boy okene si place boy miracle za te na téléphone ba il kakate et même comme na wa tu peux d'être à mon message to que na prophète peneso nzamba benga ngai prophète akomi ko yo ko mutu ya mutu ndo ngeno yebisa lelo openanga na remarquer mingi tala ta ba live na wa TikTok so ba so na bato allo obenga bi ko mbono nani kala mingi ba bato ya France na Hollande na Suisse na États-Unis na Canada na Portugal na Brésil ça dit ba ba kama bazaka libanda mboka ne te so remarquer bien oh na exact tata moi si na solo pakala tango balaka apesa ko loko moko boye alobaka coutume kutu papa est-ce que non so mondo to za na coutume est-ce que to que non muzindo est-ce que vraiment a problème moko boye za pona mutu mosala na nzambe okoki kokende koyosa mutango en public en live mokili mbezali kasi faut que poser quelque ba benga batu na ndenge ya maido ya benga ngoza ko to benga ngoni basa la propagande ya mankiona eza mankiona de papa eza mo ya tubulu chebelet yo se le pasteur tubulu chebele olali balali na pasteur musuna mo prophète musuna mo na yo balandari pa oncle Nzuz Ndombele atonga moninga ya papa Guilhem Makambo yo wana pe le grand maître babe na gaye prophète yango nani kombo ne o nani kombo pesa kombo yekime kombo nani kutu kombo ngozela ba makase ba mo tout ça ba kombo ba kimisi ba kombo na ba kombo zeya kombo zeya bande ko banga ti kombo zeya parce que sebe yeto lo ba kombo Samuel Wanzambi biso na tarata Samuel Wanzambe wana pe so frapper siko eloko mutu na biso ndiko rigen bande ko so bo remarquer bo ta mingi YouTube to ba kimela mingi kuna okuta et puis la plupart bande ko bolimba na moni ba olia batu mingi bala batu ba mingi musika libanda kasi to ba na mboka sika mako ba mona azo ba aventurer to tibela je papa ba olia batu ba net ba Brazza na kin ba Cameroun ba France la idéologie ya bango lelo ça nation de regarder le moi mutuya Samuel Wanzambi frappeur makasi mutama kiona na mona na ba journaliste na ye moko pe la fille moko azam mona ya bamana so moko ça peut être makasi pe na Congo akenda pe partout mama wana amunene pembe kitu panza biloko kombo pe zalit panza biloko mamango pe prophète wana au mona a une émission et ça dit yeso va venir na émission a teno chapeau et puis aba ngai so na lobi ndo esalama papa yo obligé nzambe ba komi ko leka ni ngai so na lobi benga na profiter kasi ko pono mbamo lipambolela to pe banda makambo siko papa est-ce que faut que ça me faut ça na vie ka vie ya kozana na mbongo
Vivre comme joueur na terrain quand même, tu sais. Sur le moto on a bêta c'était zanine. Bango tout so la beli bango bien.